cinématographique, la liberté. Liberté! Bonjour, bonsoir, bon appétit na balandinyo sur Château la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Chaîne anga, chaîne na yo chaîne na bango po balinganga mingi. Ba ope balinganga tenga lingara bino parce que boza on a toujours pour nous soutenir nga makasi mingi. Je dis merci déjà à mon caméraman Yann Mabo balobi caméraman na lelo. Merci à mon réalisateur Dimitri Bongania au père Kochilenga, mon caméraman Balobi caméraman comme réalisateur Kalamingité déjà là. Je dis merci à ma coordonnatrice Nancy Ngaloulamonte Makijos Maya na Mélène en France, maman na Emi Winner. Merci à Tonda Yamayele l'Africain libre. Balobi mon papouche. Balobi moté ma centre bikoté la force africaine à soutenir Château la Star Makasi le Mingazor Christian Mayele na Kati à France. Yo pose soutenir Château la Star. J'ai dit merci à Amadou Gussu na kata France ba bon guérison na yo bisika nini osalaki accident na yo nzambe abatela yo oyo ka malamu Hercule Mavoadi balobi Hercule Mavoadi na kata London City balobi yende partenaire office ya Château la Star alobi akotombo la site bon s'abonner déjà bon continuer ko s'abonner déjà né dans le babobotin na c'est bon mon a abonné na rouge au criquet na abonné aux a mobile manakata chaîne na biso lelo to lobela sur ma bala il y a ba réseaux sociaux ma bala il y a ba réseaux sociaux balobi ba réseaux sociaux ebomi mboka ezo sala makambo nini ezo pesa mabala ezo bomisa pe mabala ezo sala makambo ya minene yango nanga lelo na pensa ki ngabite lokwa ngapi na sala musala ya ba réseaux sociaux to mekampe kolobela ngona muketo e ba ndenge nini réflexion na biso ekofungwa mama kasi po se pesa motema ya matata préféré Reta Kalema na Maison Blanche na Lausanne naza awana na Noëlla que je dis déjà bonjour ma chérie. Naza pepe meni nanga koto na gauche nanga Victorienne oyo pas ali mopandisa ngolokola nga que je dis bonjour. Bonjour Château la Star. Merci beaucoup to mekampe robeta na bango mi balé ba réseaux sociaux to mekampe koyeba pona bango ba réseaux sociaux ezani Noëlla to ebandi na yo ba réseaux sociaux pona yo ezani. Bon. Ba réseaux sociaux pona nga eza eloko mo boye eza réseau moko boye to mususu muntu moko kutana na ekala. Mutumo botombo subo tanga kinaye mutumo bozaka na ya kenda à partir des réseaux sociaux au sel sun beaucoup tani au moins innocence wana nga eza bongo pona pona yo ba réseaux sociaux ezani bon réseaux sociaux ezakande ngende konoila ou tu webisa biso ezali eloko moko zozongisa la biso ba relation oyo to perdre kala ozozongisa ngo lisusu peut-être mutakenda poto peut-être mutu moko bokozana ikana Kinshasa moyen ko soulana ezalaka te ou bien on perdra la coordonnée na nyonso à partir des réseaux sociaux et ko edebino beaucoup tana lisusu bo solola lisusu donc ozongisa ba relation wana ya on des réseaux sociaux. Merci beaucoup pour la bango balu ba réseaux sociaux eza pour nous réunir ba connaissance sur so bongisa kala. Pour na ngape na lobi ba réseaux sociaux et faciliter so appel o ezalaka na kala na poto fo ke ni kala na ba téléphone o ngri et ça la mena. Oui. Bon, les réseaux sociaux ça peut na bon. Peut-être tom sou okoza na mbongo ndezala ke o sombande awa ezalaka po obenga mutaza na poto eza moi passe. À partir des réseaux sociaux okotia moi 25 unités o activer ozana facilité solo na mutapoto à partir de WhatsApp obenga na vidéo bo solo li. Ça bon. Na yo pe komela yo na ndenga kala ko bukande ko na bino mo abunga na poto obenga ifo ba téléphone o ekenda boy. Ngri les gens ont bongo Château la Star aux réseaux sociaux les lots vraiment aider biso belé les bosses zaki boza de konabino peut-être bo bongisa ekala de moyen ko solana ezate po vraiment ba unité et comment qui kolia batu belé mais le comment on a 20 unités 25 unités bo solo là ou activer yango ba peso ma mususu moi 10 mégabytes ko aider vraiment so bo sali mo appel et ko zala bien yango wana vraiment importance ya réseaux sociaux vraiment. Merci beaucoup mais les réseaux sociaux balobi et comme ils se ko baby ça. Binomo bolobi kiza na avantage nango ezali lelo avantage nango ezali parce que na solo na petit frère na Alda Chims motema Stéphie mo seka na kati États-Unis to solo tozo mona on dirait azaka awa kaka pembeni a ozo comprendre na moni pe ba bébé na ye na moni Alvin na moni Eden na moni pe Samaria po nini po to solo na ba réseaux sociaux lelo ma benini e koti na kati réseaux sociaux bon ma be e koti na kati réseaux sociaux po to mona batu msusu à lingua partir à les réseaux sociaux à côté de le même demande d'amis monika kani ou accepter donc accepter donc sous au lieu comme la yo message normal oui à que comme on a commentaire non au ba mino nyos tout bon mona au moni wala ndesko mabe na ngo yango wana
mabe vraiment eza yango wana ba misusu to msusu ba oyeba osala ngote o to mituna ba oyeba osala ngote toni ba misusu ba ko ta réseaux sociaux na loyenge aibi osala ngote akotika na loyenge alingi yo tant alingi yo ola komelo tant coulisse ma komelo na commentaire mutu nyonso tu amoni yango wana eza mabe makasi eza vraiment on yo kolingana na ba réseaux sociaux eza mabe mabe te non eza mabe oui eza mabe pourquoi na lobi ki ezali mabe po kolingana na réseaux sociaux moni mabe nango eza ndenge nini mutu peut-être oyo mutikala omona te na vie na yo chati omona yete mais komona bozo solola abengi appelle vidéo neti na imo atikali mutakala donc dès que zo fungola ou bien omona no elongi ya mutu alinga ki na réseaux sociaux na Facebook peut-être o monati omona ka photo peut-être photo na eza tata na bango ou bien ezali aleki na mobali mais heureusement baté na mona no mutu on pena yemo kwa bengi ngai mbala moko omona nzoto na mibali siko moni ne mabe nango yango wana vraiment kolingana pona yo na moni obi pona eza nango bien bon eza nango mabete yo lo ya nini abike kolingana na réseaux sociaux za mabe ya mabete kolingana eza batu msupe babala partir à Facebook ba msupe babala partir à WhatsApp yo moko kaka nde soko monike mutatindelo photo za mutakala yo po tindise keseni yo mondo lingi bino mbale yo po kotipe na buzobana tant que tindeli yo photo mutakala oloba nae o reproche ah non pas nini otindenga photo mutakala bona sepel na ngoti so lingi vraiment relation na ngana to za la bami to continue relation à biso to la ranane moko bien au quotidien la photo moko ya normal boye ezala bien makasi kolinga na réseaux sociaux za mabeti biso nde batu to commission na ndenge mo mabe voilà mais sikoyo victorienne batu mususu penenge madame nepso mademoiselle nepso Lore lobby Lore hein Noela que ezala ngo mabete parce que yo mabe no ezaka po ba pel vidéo non ezaka po ba pel vidéo te mabe nango ezaka ka omoni ba bolingo wana vraiment bato ebele bazala na ba blessure nango pourquoi na lobi bongo okomona mutu mususu abali mutu vraiment normal aye afuti mbongo abali kaka no pona ba vidéo te na ba photo ya mutakala peza kitoko te mutoko ya abali mutu na voix normal mais so kebite na poto azana mwasi nae akoya abali mwana mwasi bato nyonso wana ezani ni réseaux sociaux po soki bolingana kana normal olinga kuta na ba accident wana te Oye batam suki azara marié. Oui, olingoye bagazala marié. Pona Kinshasa awa to bomi likambo kunda mindenge nini un jour ekobima na okaka. Olingana mutu na Facebook, obali nzoka noza tata kuna na bana so 5 na poto. Ozana mwasi no na ndaku, mwana mwasi abatake poto, akomi kokuta na ba makambo kana kite na vie. Omona pete famille na ebanda batikala wana bayeba su poto mwasi na mwana bangwa mwasi te. Nyoso nezani ni réseaux sociaux. En tout cas pona ngai vraiment nazobo yango carrément. Merci beaucoup alobi azobo yango carrément basi belé pe bakufa bana belé pe bakufa na poto batika bana likolo ya bamabala bongo Noela est-ce que libala wana oyo lobi ke ezala ngo mabete lelo pe babali mwasi na Kinshasa mobalo yebani te ozimbe babali okepe oh mais ça non eza problème te ko mobalo azana poto ngana na kin awa soko aye awa yo to lingeni na Facebook est-ce que ngana oyeba kabala non il va balater quand même peu biso lo ba fiole to ko molinga pe ba intérêt na biso tant amoni mobala la poto a otine la enini ba mbongo amoka ape age pusana amoni mutu mobali mo poto yo bale mo abo ya pesate andimi pe mobala ya sali nini ai ko kende ke kuna amoni ba réalité et ça ndé quand aye mo ronde tant romona ka koto tala mutu boya asimenda osani nini azu ba décision na so bakabwane likuna ponanga mabala réseaux sociaux za mabete poto mona pe belé lelo ndeti na cousine na moi za bonda bon aba prédoté pour an kana Facebook à partir de Facebook boyani ya sérieux pe baza ope baza sérieux te bazali ezaka ke yo moko nde mutu osani okoyeba yo moko yeba to yeba awe do eza pe mabega te po oyeba te mutu za poto yo za kino yeba ndina za mbani bili biso pe ba fia le to landa ba intérêt na biso za ngo mabete pona ngai. Merci beaucoup alobi ezanango mabete pona ye mais lelo ebele pe bazo kelo na poto babali yo okomi kuna oke o changer na ope caractère lelo babe biseli ba chance ebele ya batu lo mbali musto lingo boy na bengi saka fimo boy na poto yaka awa abalu kaka yo lobi ka mibali tant déjà mobali obimisa mbongo na ba 5000 € asaleli o makamba asali ba démarche oye poto mote ka na volonté oui azana volonté zandengo zoloba mais problème de ezanini omoni pourquoi na lobi eza mabe po moi si o azana ye na ndako
ozomona chati awa tozo biso bana basi ya lelo eza ndenge ndeko nanga ornela lobi abi tokoma ko viser no bentera na biso poto moni ke tozo kola age zo posana mais en tout cas vraiment ngai na landa conseil ya tante nanga Elodie Masina yebisa nga lobi eloko moko eza na retard te na vie oyebi soki nzamba bongisa ke eloko pona yo e kozala te po kimeli mbango na réseaux sociaux te yango nde ko bonga te peut-être place okimela mbango wana yango nde okanga liwa e kozwa yo ozo kashati na ko précipiter vie na ngai te pona komi na âge moko bientôt peut-être na ko ko sa 30 ans po na bala na ngama okana kinde po na quartier batu nyoso bazo sila o tikala ikia non mama iza bongo te nzela bakenda na mbango te surtout libala les réseaux pourquoi na zobo yango po naza na camarades na nga oyo akutana na mobali mobala ya nzoka na mobala zaki fois père a fois prendre dollar et tout li na ngona ndako mutsalo yo c'était atini $4000 basali bala moi si basali libala esili moi ça qui kuna akikuta mobali ne bela basi na bana bana bele basi bele akoma kolana na ndako ye moko lelo mbali azate ti akomi akokite akimi akomusa kindumba pourquoi oyebiso moi ça glongwe awa vraiment babali na voix normal akokenda sala kindumba te mais surtout le bal internet ka oyoka moi ça na koma sala kindumba ezate po mbongo mobali atindaki mbongo na yende ofuka na respecter boso kuta na makama ya ndenge na ndenge oyo bongo ke détruire vina est-ce qu'on ndima ke okufa mais nyoso nezani conséquences ya réseaux sociaux. Merci beaucoup. Conséquence ya ba réseaux sociaux nazongelo noela lelo ba chaîne fait bele Kinshasa azana copain na ye tamsu ba vie mo modeste ba ka bona tamsu moi lipa moi koka ba mi balé mettons mobile réseaux sociaux ka lingi o panzani oke mobimba mabende seconde yango wana mabende ma yango wana poto mobile ngwa réseaux sociaux o lingao yo ko mi pesa mbala moko ta so ezana fio pinja o raisonnera vraiment a mi pesa mbala moko te donc abanju ko linga ona nini yo foye ba vie na kuno sala nini même atako kosa yo mais ako proposer lo mobo ya mabe ko sala mba moko te ko sala mba moko te faut tout naye otuni o sala nini makamno nini bo mais soki pe azaboli azake nzambe nde mutatindi epo na yo eza nzambe a mettre temps et circonstances mo rayebi tant atindeli yo mutu wana soki vraiment que aibi ke mutu wana za yo au moins api babala obobala mpe na réseaux sociaux comme pe li solo boza pe na bana bino boke o abengi soke poto comme mobile nanga to kutana kana nini boy bon eza na mabete biso nde ba finde to ye bakandenge nini mobile so alingi na réseaux sociaux ba te mobile ayena ndenga ba aventure to na ndenga boy tant elomba moko lo bitsa musu tindela foto mutakala tindela nga nini boy yo vraiment muto fio a raisonnaka tant mobile olo bano tindela nini wa mutakala o tindati o tipeza mibali mususu au mekayo tant mususu azane na poto lingo pe na bolinga solo tant abiso ke tindela foto mutakayo po scène o tindi tant musu akipe na ndenga bala ona abalo ndenge mo no ya va normal boy a balo te pa atala fio aza moins sérieux pona libala réseaux sociaux en mabiti po mingi pe bakenda musika ka partir ka ya ba réseaux sociaux eza en mabiti. Merci beaucoup. Balobi libala ya ba réseaux sociaux eza nango mabete mais robala nani okokuta na pe na nani yango nde makambo tozolobela na minute tout bela tout kitika na makambo ya ba vidéo ba pel vidéo na ba photo ya mitakala lelo ba fille belé baza publier ba vidéo na bongo eza publier to so monango o mona pe longi mususu muto yo yebi ba chroniqueuse ba fille théâtre ba fille normal pour na yo par rapport à ça ko lo vraiment yango no moni loko nde tozo telemena maman ya mission ya biso ezali pour les caméras réseaux sociaux chati vidéo vraiment eloko wana vraiment na kopesa na nutoli na bana basebele pourquoi pour ozomo eloko mususu to linga ko s'exposer te chati vidéo tindenge za wana omona mona mwasi asali vidéo ou bien osinga ke photo peut-être na bolingo na e o kufela ki opoza na poto mobile yango wana linginga za musika tika na tindele photo e ko tindele photo boy azwa sa elokisi akomoli ya mbongo na photo na mutakalo tindaki do yo yebi yango te mibale bele baza na poto bazoli ya mutakala bana basa bat na Kinshasa mbongo akozwa photo wana mimi yango na maison oui en tout cas Judith Kabande nazo saluer na nous sert na ngai don linga ko mingi pona eloko yebisa ki ngai wana azana camarade ne moko boye azakina donc camarade ne propre wana ezali solo te wa lokota ki na balabala te ozoka eloko ne nazo boya li camarade so pona kutani na yoki batoli ya batebele
osoka chati abi azana camarade na ye wana mobali na ye atindelaki ba photo ya mutakala et puis photo nini akanga kaka sexe na ye photo atindi yango soki atindi yango bongo mobali na kenda na maison azomona 300 ya 400 mona mwasa na bongisi vine na ya mama na ye menzoka nde mbongo ane zobima na kati ya nzoto na ye. Oui. Makambo ndambe. To tinda kaka. Bino pe ko sengeleki. Tinda kaka photo kayina kaka boy so ba boy continue lo o tinda su mbongo te. O kabasu to soutenir te. Nazo biso ke fi wana ba mimi na kati ya église moko vraiment ba sali délivrance ba bimisi ba scorpion paraît-il na kati ya nzoto ne basi. Nyonso ne zanini mobile akota kayina nzela ya scorpion. Amadou Gessi. Bir vient la ngai. Bonne guérison. OK? Na scorpion babimi se scorpion na nzoto basi dès que scorpion wana bimi garçon wana ka mukulona babenga eteke bayebise ke baselo moi sino délivrance non yemuko akanga téléphone a changer ba coordonnées nyonso. Merci beaucoup. Bakisi balobi eleki ba photo ya mutakala to ba vidéo ya mutakala okolo bani poneo. Bon. Eza pe to pe saka fotite kana mibala poto kaka o mibala poto te mibala poto biyo moko mwana mwasi to mobali wana ye a proposer wa biso keton bobanju ko solo la o tinela nga photo mutakala soko boyi okanga ote ko tala ga te ke o sona boyi o tinela mbongo tete ko bali ko nini pete yo mbala mako zi photo otindi tant otindi na ba publier photo na photo na yo moko mwana mwasi po soki o publier otindi ki photo na te banga ba publier ote nga za na professeur na directeur na nga travail directeur na nga na kenda ba poto abenga nga to sola na benga onde nini oya atindela nga e koma 0 heure avant dans la chambre ye moko abisingo la linga bina la o la lindeni abenga nga na yimo mutakala na azia mais nga tongo ebisinga bina ngo yope longola bilamba zoma boko kotisa na sexe no bana bina boya na boya kuti na ebiseke na boya te na zumba mona se déconnecter na zu téléphone akangi est ce que kanga ngala makasi to oni mais a continuer kaka tongo yesko kino ke tikele ka ba travail nanga ezape biso moko bana basi to lo ba te ka mi bala poto ba publier we tongo mo bala na publier photo no azongo wapi azongo pa na moko yo moko ozu photo na se exposer pa na ye pa se na publier tant so ki ngende tingai mo bala poto ebisinga ke tinda photo no oza mutaka no banike yo banana ko tindela nga yo après nga pe no bando ti so atindeli so atindeli nga ye ngane na sen atindeli nga ye ngana na tindela nga ete yo logo bi ata msu akolo bano pa bi eloko bi msonde la koso ayebi so ke na tindelo mbongo boye tindela nga photo boye yo tongo moni sengo ya nani yo kanga photo akango photo sen biso moto s'est exposé pour rien kaka boy pona mbon to pesa mbala bato poto pe faute to pesa bon pe faute po yo za musika kuna otine la muto za musika omona ete bo so la kaka boy na imo loka ba facilité biso na téléphone bo mona à partir ani no bien mo balongo boy azeni mba moko tinde za mabe makasi to pesa ka faute na mibala poto te nga vraiment na za nga contre ngo makasi réseaux sociaux za ngo et sika donc yo mo kaka nde so lingi o garder relation na bien so lingi peut-être sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Balobi oko garder relation bien. Merci beaucoup na ba participation ya ba invité na nga le londeng ba opesa ba participation. Quant à moi na ko ba saka mkeza nini. Au moins ba réseaux sociaux o ya no malamu, ya no mabete. Bolingo pesa la lango. Mais si ko zo mona ke mibala poto ne ba mo conditionner. Po kabela yo, po soutenir yo net biso ba ta misala oyo. Po soutenir yo, au moins femme ma okala nzela bolingo. Donc mambu ya sérieux na makambo kosala na volonté ezalaka lisusu pena mingi te o mona muto azo bano soko tindi ye patindi. Oui eza bongo eza pena bongo makambo wana eza pena vérité de le comique pesa na gauche yo pesa na droite na ndenge nini pesa photo ya mutakala zo mbongo. Ok, $50 ane osala rien mais eloko nde nazomona mabe na nga eza nini po ngai ka bazomona nga nazolobaka mabe en tout cas na opesa bino no mbote vraiment batu nyonso ya Chat TV o bozotala ngai vraiment nazamona mwasi ya mabe te mais mabe eza nini eza eloko moko vraiment to mona déjà tokuta na ngona bande ko na biso musu tozomona donc mabe nde yango nazoboya pourquoi po mutu akotindelo photo pe na bolingo nyonso po bozo koma déjà na niveau ke bolingo ngo ekoli makasi atande ndeko na la zolo babi ngana kotina te mama okosi pourquoi na lobi bongo po bolingo wana bozo kolisa ngo ezo ya makasi okomi pe kolia mbongo peut-être na famille na ope bayebi ke mwana na biso azala na mobali na ye oui azana poto kotina msundaku afutela rayo neti ndesha ti la star azabo ina ndaku na ye moko peut-être mobali ana futela ke mbongo siko yebisa ngai ozo mona déjà ke niveau nango déjà emati makasi ozui photo ya mutakala okotinda okotinda yone papa azotinda photo batela photo mona bato po senga kiango ozalaki na posa nango
otala mutakala ya mwasi oyo lingi mais ezate ke ero zotinda photo wana lobi soki bobebani obe boboyani akozo ba photo wana na kanda na zu wana ye nyonso azalaki nango ya méchanceté ala publier na Facebook yango moni mitakala na biso bana basi ezosambwa ezate ke otindaki pona okangaki photo na pona ni otindaki non problème ezali ke bana basi bakomi kotinda yango ebele bazosala yango pe na bolingo po bolingo ya solo pe ezali na ba réseaux sociaux bato ebele bazosala bolingo ya solo na ndenge nini yango moninga na boyaka bolingo wana bato bazosala bolingo ya solo moni ke bolingo ekoli baparents ne bayebi ke mbongo tozolia awa na ndako mwana biso akomi kobima propre eza grâce ya garçon wana alors yo kotinda oza pe obligé kotinda yango po kaka ozotina ba photo ya normal moi 100 eye wana na photo normal lobi moi 200 eye na photo normal lobi kuna kotinda mutakala lobi kuna sotindi ya caleçon lobi kuna eko mutakala longoli bilamba nyonso otikali mutakala Oh, Bobinga, Noëlla lobi Oh, mutaza musika kuna obligé au point. Ako obligé au temps. Wala yo o lande pe yo o landa kaka lokwa ale bimbongo boy fona sabwe ata bolingo u mel mobile wana soki alinga ka yo. Aye vraiment la bolingo moko solo. Aye bike wana mwasi na ngai nde na ozani na okita aka kina ozana ye. Ayo mona mutakala no na kina. Uswat ako tina pe mbongo alobi no mutakala mwasi na mona kuna na poto mona. Na kolbateko est obligatoire non ako obligé autant ndeti ngana ko lingana nga ngoti soko za pena mobali o za pena na posa na ngai ozema na posa na ngai ozelanga okolobalanga na lobanonga loba oza posa mona mutaka na nga sala bwebwe nde mobali nyoso to salaka oye osoza ba parana kina to koma pe mabana msoza parana kina oye posa ni moi geste oza pe polete fona mona ka mwasi na tindi biyenga na sena kina poto wana o mona onde olingi awa otinda fotonga et simba te makasi pe oko obligé ngate atazole ndako ba parents na ba provision obligé ngate na olinga te na tinda ya mutakala te nga na tinda te na soka za bolingo na yo aza pena bolingo na nga bachati o aza pena mobalo aza bolingo abika nga aza kana posa fio lokwa na kutene na reso so na to mususu zaki na azwi mwa kumo na poto kuna za posa mwasi apena na bolingo no au patiento zela au zela penja. Merci beaucoup. Noëlla lobi yé pena taku to tindi $1 million. Yé bakie a rotina temoko. Tina suka. Donc veut dire que yaka monango en live ou bengi se akene kuna ou monango en live. Donc voilà, ya ba rotina na été. Mais oui, alobi ka rotina te wana eza ye Noëlla moni mbongo te. Amoni dollar te euro amoni yango te. Ozoyi banini chati. Te. Papa za ko inana mael africain libre. Mon papa, ozoyoka. Ba papa na poto likamo victorien la mignon azoloba. Bo eza sire bo et certain que boyebi ke azokosate. Pourquoi na lobi bongo? Po soki nazokosa vraiment tolinga to za to mona mitaka ya batebelete. Ebelo batinda ba photo wana. Ba Noëlla leki bango ne lokote et puis mitema na bango pe eleki ya Noëlla basi pe kitoko basi pe kitoko soto kitoko pembe ti atata ok chati bolingo ekomaka na niveau moko o ekomi da ko permettre ke bambuma nango déjà komi ko salema na niveau nini donc mbuma wana eza ba photo wana ya buzoba wana to pesaka yango na air to bani na debi na zo boya na bi eza bolingo ya mabe ye Noëlla lobite eza ya mabe te eza ya bien mobali mususu ndenga za wana akozala neke azo joyo penza ye pe abali na voix normale mais akolobaka mwasi yango kana mona eka na bilamba mobimane no eza ndenge nini ebeleka mbongo na ngeke ndakisha saka ya ofele na kozana posa na mona bon so zana ba makwanza na nzoto kasi oh ah bon Noëlla okende musika do yo pona oka euro ka dollar o nini no eza pona bongo te bolingo ape to viva ape na kina ape to viva ape ba bolingo mo beto msusu mobala na poselo ni aselo pe mbongo au peso pe ni meto msupe au senga no pe na njoto mais yo mo pe yo mitungisa mobala ngo nini après c'était ka point poto kaka aza poto ya wana lobisala wenu biso pe ba fie mbele lelo to ko mona ameli mingi asali boy atna posa so mama nini na saka na pesa manga na piati na pesa de ba fie mingi basalaka popo sala ngo pona ngai osali bongo za fi o resonati na rosala mobali okande na zo insister soko olinga na réseaux sociaux ozani video non video na sala na tine no ndeti video bui to sola ndeti nganayi tom suna rola ta tom su soutien pamba abina ngala ta soutien na nini mais rolongo la tika boy wana nga na sala ngo te
likolo boye na likolo boye to msuna rotika mais na sebo non sala ngote soki omoni mobali oyo na na piscine baki na mimi lelo tola tani babela olachi la mama bo mukie boye pantalon koto libu museni etikali soko moni mobali wana o azoloba na oke tindela video ya mutakala boye alinyo na réseaux sociaux tindela bo seke azana mwasi ne na poto yeba ke yote msusu ndo yani kin achomwa base mo ya kin bo yozala na okana kina na poto kuna okoma na oti. Ah bon? Okoma te yongwana osala otindaka salaka boye okoma po mobali openda za posa amona mwasi na alinyo na réseaux sociaux alobani azana posa na habiter funa samba una ya ba parents na osana non c'est le de ba passeport non c'est le de ba billet donc okoma passeport aussi na photo osango awa otindeli ngambongo ngamona sali yoza musika kuno lobana ngo sela nga passeport oza de passeport now bon ya solo pe ba oza tom so oza passeport no ponde tinga sona zango non le bate na nga ngoti tindela ngambongo la sani na sa sikuba fina na passeport non na mona na lo baneka na sali sko yo tindela nga boy ya solo mama na ba kamonda me don ko na ngate basi na bango na poto kuna elike tindela nga mutakala po sali bo pesa bo pesi sala nini bo tombo likolo pesi yeba ke poto kuna okoma te poza na mwasi na kuna o bon njidi te okoma te po amoni monio déjà na nini okoma kuna ndio yes babo mo cameraman oyo nyonso wana ezali base nango ezali réseaux sociaux est-ce que vous comprenez nango mais nga nazo boya wana lobi eza bolingo moko ya salité na boy yango carrément na télémédia yango ozomona zela na oboyela mobali wana obi non otinda la ngai tende omona réseaux sociaux ezala bien yo soko fi wana ba publier ke mutakala po atinda kini na commission réseaux sociaux mabe ye moko muta commission mabe na kota ngo sute ta ba publier ngabo yo moko zu photo na otindi yo ba publier bongo yo déjà réseaux sociaux na lobby ozomona eloko zoloba wana eza na sensité pourquoi po ngai nde naza boye na yebi déjà que réseaux sociaux eza mabe pourquoi nazoloba mabe na ba film ya mutakala osali film yo moko ya mutakala otindeli mobali osali okangi ba photo ya mutakala yo moko otindeli mobali lelo ko zala mobali peut-être boza ovanda na epe na Kishasa awa ozoka sikishati pesa bombo zala mona mutakala ya wana awa bosi bo mesana déjà bolingo sekola akomi kuna ekomi na niveau réseaux sociaux herbe go bebana yeba ke mutakala ne ko sambwa shati yango nazomona kaka bosa ke bozala déjà awa yango zomona nga penza pona nga ila mignonne na lobi carrément en tout cas na ndinga mabete ba viena nga na poto vraiment ba Clovis ba dadio ko 9 fois grand prêtre ba viena ngai Mike Mandundu vraiment le lao fort viena ngai na ndenge ya mabete oyebika ke petit na yo azoloba petit na azoloba likambo eza vérité donc eloko wana soki ataba ozala ki awa soki komi da musika kuna mobali akosambu sota mobali amutema mabe aza mona mama note pe aza noko note amuninga na yo te so alobia ban oh nazo biso so mobali alobia bando détruire yo chati aza mwana mama note omoni muninga na yo ndeko na kozana bolingo pe mawa na yo ya ndeko ne mais mobali ndeko note potala nanu po yebaka ke mobali naza ndeko na ote kaka zo peso mokongo bozobe bana akomono na balabala abandi ko finga ona miso bato et puis mobali mususu nga na yebi di solo moko ye moko mta bengisa mosi na poto ye moko mta tindela mbongo mais tango komi kuna sur le terrain abaluki mais mbongo na ye moko atindela ki yo okina ngoti na poto boboti pe mwana mais tango komi kuna akomi na babasi na ye akomi na makamune ya kilikili abosani ke a dépenser ki mbongo pona yo na so bate soki ezozala nini nga soki mobali ye moko azaki mbongo na zaiti na kina bengisinga na ke poto kuna to komi na basi na mamne mususu ata to boti ne bana no sepela pona poto kuna na ba avantage ebeli po bana na ba futa bango ngai moko pe no misale par rapport so zaki na kina nde na ngana mona mabe o sonde ni na beba ni na poto kuna na osepela makasi mais réseaux sociaux biso moko ka ande to ko misonka mabe réseaux sociaux eza bien po nanga po donc ce mutu po sola na mutu na poto focha ba minute ba o te crédit belé mais partir à réseaux sociaux bo sola ni biso moko nde to commission na ndenga mabi ba biso sala vidéo ya mutaka le poster ya nini opesi donc ba publier après comme aux réseaux sociaux za mabeta. Merci beaucoup. Là nous sommes vers la fin de notre émission boyoki bana basi ba se déchaîner à makasi moraza pour moraza contre alobi yé pénal toté $100,000 $1 million à chaté. Mais nabi ke bata poto bozala bongo boninga bo tchele mbongo mo mekana po akolia ngo makasi na chérie na ba dundango pena vedi photo et ya temoko donc et ya te tout comme on a fait émission na biso moi quelques mots par rapport il y a sujet na biso et puis quelques salutations.
Bon, lilo bananga suku ezaka ke batu nyonso bolinga la mignonne vraiment na sepelana bino pebele surtout batu nyonso oyo batalaka émission na biso balandaka Mister Ngonda TV na sepelana bino mingi mais elo kana zolo baboyebika ke eza vérité vraiment kolukate osala moninga mabete po lelo soki olingi mutu na bolingo ya solo okoluka pe o détruire yete ngana zoboya réseaux sociaux na ndenge ya mabete réseaux sociaux lelo ezofungola biso ba porte ebele ndenge nini vina ngeko bonga na sima ya réseaux sociaux na kokutana mutu mo boya arobongisa vinanga mais mabe eza nini ba photo na biso tozotindela bino so totinda wana ndenge ya bolingo mutu atindelo neti ndeko nanga lobi pona ye vraiment toche $1000 $100,000 akotinda te mais eza na batebele bazotinda batinda pe na cadre ya bolingo koli famille pe esi eyebi yo okoma pe kosola na ba seme kino ba belle sœur na yo ba beau frère na yo bokoma kosolola ba déjà ndeko na bango moba mosi akozala livrer ya kotikelo nzoto na ya kopesa nzoto na mutakala atindelo photo ou bien osoli na appel vidéo mais ce que ezana ndenge vraiment ke bokoma ko détruire biso na ba photo po biso to bana basi bozo détruire biso trop moi si ezate so bobeba na lobi ozui photo atindela mutakala au publier na Facebook na imo na Twitter eza kito côté en tout cas bosala yango te mais pour na ngai vient vraiment pour na ngai Victorien na lobi bolingo ngo ezala kito côté pour ba aventurier batondi kuna plein ba aventurier baza kuna belé en tout cas ba mbote na ngai ezaka kakie na pesi no papa na ngai Jojo Ngonda mbote belé bisiko zali vraiment papa ba mbote no yango wana na pesi tante na ngai Elodie Masine na lingaki mingi po na zala sona leli makase tchaka ngana mo Congo akaresa ngai bande ko na bazala pemeni ba Corinne vraiment jiditi mbanga ebele na yebi vraiment ndeko na ngana liango mingi to sona nyoso sala nga ba bien na pesi vie na ngai Clovis Badiadioko na kati ya Paris vraiment 9 fois grand prix ba mbote no yango wana na pesi groupe nyoso ya les chanceliers vraiment ba mbote belé na lingabi no mingi groupe na ngana zala sona ko taboy na WhatsApp na otala bino nde bokoma ebele et ça la Victorienne Massini ba bien ebele na pesi papa na ngai Igi Malongi président vraiment yango wana na pesi Lenas Bagnon bambote ebele je peux pas t'oublier mon papa Lenas hein? Gros bisous à toi bambote ebele na yo vraiment na yo pechati la star na pesi mbote ebele na pesi ndeko na ngai na omi bambote ebele vraiment merci na bino na merci Noëlla quelques salutations quelques conseils na bateau yo basa ya ba réseau bon nga probablement dans le baboué conseil na ngezarara ba papa poto tom subo kasa ke ngala côté bino pe soko lingi mwana batu to jeune fille olingi na bolingwa solo ko we la teka mbala moko atindelo photo mutakala ti soki photo mutakala ya zelango tombo koma na esika moko nde bosani botinde photo mutakala tala siko réseaux sociaux ekomi o bolingo ya lokutana ya solo na nga conseil na opesa pe bino ba fille pe zateka ke soki okutana na mutu na réseaux sociaux to na Facebook to api abino ke tindela nga photo no ya mutakala te ko wela na ko tinda ti po yebite ba réalité ekomi ebele tom susa ke c'est la photo na po tom susa ke c'est la ba chance na o yebite nga conseil nga le baka yango wana na pesi mbote na Yann Mabo Difani na pesi mbote na bana poto ba papa poto ba maman poto bino na pesi bino ba gros bisous. Merci beaucoup. Numéro de contact tam sous mutanga contacter yo pour na pesi moi conseil moi code du beto boya te tozaka to boya côté chadi on les osala po biso to vivre vraiment ba contact na ngai vraiment na zona 081 et 082 pardon 082 49 22 027 na bande 082 49 22 027 wana soki obengi ngai ozwa la mignon mobimba et puis ozwa pe Mister Ngonda mbala moko vraiment na sepela na bino ebele vraiment merci beaucoup. Numéro de contact ngai numéro na contact so ngozwa ngai ka kotika osabone ka na Chati la Star na se wana numéro wana ozwanga mbala moko. Merci beaucoup. Alors Bibo s'abonner toujours et belle na Chati la Star TV déjà né dans le babo côté na se monde ba komi abonné au criquet makasi au numéro na pour na ba quelques conseils ce pour benga moko au lieu sola nae bo sola nae makasi pour nous féliciter pour la émission ya biso ya lelo. Moi je dis merci à mon caméraman Yann Mabo caméraman à lelo babi caméraman à lelo qui lelo hein veut dire qu'il lelo. Je dis merci à Dimitri Bongania babi Dimitri Bongania ozawana toujours pour nous coacher na Chati la Star TV non singa la montée qui juste maya na France mayaya. Merci à toi Reta Kalema ma tata préférée matata ma maman chérie maman Césarine Mari et papa Maniko. J'ai dit merci à Difani Amnazo ma fille chérie. J'ai dit merci à toi Ndaya Maele l'Africain libre
Motema Sandra Bikoté, la force africaine, mon papa. Christian Maye, le Mbingazor, na à Paris. Merci à vous. Merci trop déjà parce que nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Christian Maye, le Mbingazor, mon papa. J'ai dit merci à toi, Amadou Gessu, bonne guérison na yo. Merci à toi, Balobi Moko na à London City. Erkil Mavadou, Natango 3 fois parce que yosa partenaire office et acheter la star. Quant à moi, je vous aime tant. Beau s'abonner, beau yamba toujours na royamba la bino. Ben inviter la bino poto beta masaki toro. So ki pe balobi ma be boli bisaka parce que toro lo baka. Vraiment na bosani bo s'abonner pe na chaîne ngai. Nazali pe mopandi sango na linga bino mingi na katia. Et à Mister Ngonda TV, vraiment so botali mobimba kaka ya Victoria na kata Mister Ngonda TV na se na ngai bokomona bakomi s'abonnez-vous vraiment bo s'abonner et ko sepelsanga makasi naza wana pona bino bokomona nga pa chatité na osala pe ba recherche pona bino bokobanda komona à tout moment na ndenge nyoso bolingi vraiment na linga bino mingi Benjamin na kata Lukampa vraiment merci kompo na za mopandi sango bye bye na bino ba bisous bye. Chati la star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté!